Fali Ferre, Jibe Wera. Oh, nous sommes dans le babine, filé, ba Fabregas, ba Robino, ba on nous sommes mise. Est-ce que vous avez dit so pena ba chef fier ba ko manda ba danser? Hein? Ouais. So ba chef pena fier ba ko manda ba danser? Vidéo vitesse. To kangishi beka na 11 ans. Lo ba mawana yango te na 11 ans, osala ga nini? Bana zana na 11 ans, osala ga nini? Oh, nom âge aboti na ba âge aboti, abota te. 11 années. Vidéo vitesse. Hein? Oui. Baba manga esprit frère na ngana di jibe. Ba jibe ba ko tomber na makambo. To sola ko ya mo. Papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans le coco à bouillon. Ma pongo, alami matin, ya moufoudé, l'homme qui a matin mes côtis. Oh, n'importe quoi. C'est compatibilité. Nga les riches bien fier. Ah, vidéo vitesse. Musique. Bana basika te mutu ba na 11 ans. Mi bali pe ba ya oui petit rigen. Na sambela ndanga nini ngo. Les boulas c'est bisoke aka na 11 ans. Même date na mwana ntu ka. Mais le voyage moi la mobali. Et les gars, ils sont allés les gars ouais. Au ça la confiance. Zoroman, oui petit moi bina pas waze quoi. Nzota mama misuni. Petit moi muke. Ya muke. Ah jonka ya. Yebeka 11 ans. Vidéo vitesse. Sandali na kena colère wana mais colère au sandali na kena ngo. Et sali ga umel na kandango. Abi ah. Alors luka loka mutu mo ba s'associer na ye po ba solo la kandango. Na ba pas so ba sali po ba longola ba zema bimi loka perdant abimi na rien. Nega j'ai so bima pas confiant bima ne lokote. Madame mo belé ba victime ndengo na. Hein? David, o sala ma confiance David. Pourquoi tu gérer les choses? Vidéo vitesse. Na niveau ba jibe ba wera ba confiant mo na bimi na danseuse mo ya pamba. Même si danseuse on a contrôle de vini na malamu te. Mais wera na uto u confito fali ana mo o sa moi sa utata encore. Ya munele ya meti so mone boleli. Mais est-ce que tu es battu là qui si? Vidéo vitesse. A lobate oui, on est dans la musique. Il fallait le bien dans le lobate faire été. Ouais, remis comme au viola, il faut que ça soit en bossa. Non, je me fais les gars, na baro. Je me fais loba. A viola ou pas? Attaquer musapi ou pas? Oui. Au moins dans le bon. Moi si baso na a été. Vidéo vitesse. Dans le ballon de mission moteur papa. Ba retomber no se raison dans le ballon de. Yebisanga victime na lobaka ba retomber ezonga ayebiso junior omoni ba moyo ye ba ko luka ka megaton eza musique mama na esiko mwana ntuka vidéo vitesse c'est que mais na moni pende mwana ntuka akangela jibe Gucci obi ga album a jibo ba de match simbite ndingeza ka be fa petit wana sandali na bakanga Gucci album simbate jibe fa sola na bango oh Idéologie TV, Masola Balabala, toujours on a fait ça makamuka ndenge za la rapport na sabino toutes les choses qui se passent ici en Angola et c'est ngaka David mena la sabino on a betra rabino ba Masola ngo pena ndenge et c'est pas ça vraiment na kata mboka oyo Masola Balabala toujours tozana biso na mai donc océan Atlantique ezana sima na biso tozota la réalité ya mokili ndenge za la donc Masola Balabala lelo tozabongona Messi Lubanza dio analyste mutema mabe oto tikala na ye kaka bo pesa ye confiance bo bakisa susu ko pesa ye confiance et ko sala bien Messi Lubanza dio David Wembe Masola Balabala botarde ouais botarde ndeko nango bike Masola Balabala banda makamba ya jibe banda ino na lobité na juba ba pelle par-ci par-là Edith Sheila hein Edith Sheila la mannequin Edith Sheila Kinshasa t'appartient. Voilà, moutouna ngi dit na peso mbote belé puis batu babenga de par-ci par-là mais nini yo do lobate Masola Balabala petit frère nanga diara na Paris na peso mbote écoute ça le quoi to s'échange de paroles oh ouais mais bon tozo ipe moi tampi na te yo ebika nembo ngo pe kendara mo yo koti benga na bini boy en fait nzambe pe ka lingaki pour le na réunir tous les éléments lelo na choquer lo na choquer a PDG Bob Kinkela la musika moto moko bien to PCP bote belé na bika za connecter na Masola Balabala et puis mamo so na moni PDG Kinkela na omona mama justice mabaya lauréat boni basango ya noir justice mabaya le mystérieux et puis Patrick Kimbondo wawa qui tu travel ba de tout ba problème ba visa Patrick Kimbondo ça wana et puis sans oublier Abel Maya apôtre Abel Maya
Pula Mpungu suka et puis espoir ngoma yonjika papa balabala Solo ebembe nabi ke leo na ko choquer pena moi to Hervé Katangala leo na ozapena na ko choquer mais bon et zapena ko choquer na nenga mabete ni loko na lisa motaya mabe na zo milieu du village na linga na réunir biloko nyonso de gote se akosaka biso mais ya réunir atenga siko na nango ah gote se ça gote se alobaka ke réunir mazwa tenga siko na ye nango na dossier jibe donc on réunit ba dossier nyonso nabi ke lelo ya boire ya manger na okabula biteni na biteni quand nde na sala donc nde na se bon basanga confiance et puis lelo na ndimi pena ke basalinga confiance na ki na dernièrement na match ya Kabu na moni na bata bas congolaise ve na ngalo manzanza kilo mboka na peso mbote et puis sans oublier Junior Kuzolenga proche de Kangama Junior Kuzolenga matete toujours et puis maître As Chitoko mutunanga Chitoko oh maître Chitoko wa so moni maître Chitoko siko mona maître Junior Kuzolenga maître Junior Kuzolenga moto moko bien donc lelo na oza moi pena moi verdict mais la vérité lelo eza pena neti e ko choquer moi bato po na ndenge na moneli démarche li solongo et que neti pena ba parti pris mais maloba non na mboka bayo pasteur Dadi Kilwa hein ba conseil ba prière pour na bonne marche ya masola balabala wa pena to pesi yango na maboko na yo Igor na les azaba liba meka be ba kokite postana ezaka pa na yo conseiller masola balabala pasteur Dadi Kilwa abeda shudangola depuis États-Unis fiston mukende abeda shudangola bokota kota masola balabala et kosala penda bien monsieur Lubanzadio na balabala na bata balabala to fandi boye to moni dossier ya JB Mpiana na mwana ntuka bato bazobeta lisolo to mwana ntuka azo relater lisolo moko oyo ezake ye moko babanda kosala bamakambo wana note nkomo pafala yesu na media boye donc tolobata na forme mosusu JB abandaka kotouche ye to bana na point wana JB abandaka kotouche ye azalaka nanu mwana mokie selon yo omoni histoire ngona ndenge ouais histoire oyo kutu déjà même je tanga banda Corniche Tambani la tête bien fait Corniche Tambani moto moko bien ya moko noko suka na noko mukonza iPhone ate koti ide azawa na Corniche Tambani na peso mbote ichasa ngola t'appartient yo yebi osaka na ntima mambo ya mwana ntuka na tala ngomba ni bandeti suka mais na jango nde na ko comprendre ngo ya boire ya manger na makambo ali mambo e bandi esalike siko na terreau po fona ke na bien po na kabula on bien nena sem no bosanga confiance mutu botika lineka ngai na kabula on biteni na biteni et que non na première eteni mwana ntuka yene ka réclamation mwana ntuka Linda nani Sandra Lina akina ba compte arande na JB bima ndeta bimi perdante wa pena pembe et uta na les chiffres na tomboli sika Sandra Lina auta na ba compte arande na JB apia bolingo na JB escoquer love kasi JB escoquer Sandra Lina alors kabola Sandra Lina akena kanda JB na escoquer ya JB love alongola 5 wana Sandra Lina ngate ngalo baka mamona yoki yonga na eka kusaka répétition Sandali na kena colère wana mais colère o Sandali na kena ngo esali ga umeli na kanda ngo abi alo luka lokwa mutu mo basa associé na ye po basolo la kanda ngo na ba paso basali po balongola bazemi abimi lokwa perdante abimi na rien ndega jali so abima pa kofi abima ne lokote bala mo ebele ba victime ndengo na David osala nga confiance David okoti so gérer chose kasi to sipiko bato babimi na beloko tete pas valider ako musique ekomi mboka nini musique ekomi mboka oyo oyebike soto keno na logiquement oyebike musique bana basika te mutu baye na 11 ans mibali pe baya oyebi petit rigen nasambela ndanga nini yango lesibula biso ke aka na 11 ans même date na mwana ntuka mais le waya ji mwana mobali illegal histoire de illegal abwe osala nga confiance Zokomba, oyebi petit moi bina pa waze kwa. Nzota mama misuni. Petit moi muke. Ya muke. Jonka ya. Yebeka 11 ans. Il est kabo. Wazaka mobali. Alors moi je pense que vraiment toi na on a terrain o yali jibe tolinga retro. Obiso za wenye, ebiso za pena bata wenye.
Obiso ba faina ba faire te biso za na wenye. Ça dit to là ba libanda na ba aéroport pour na Hollanda wera pour na Hollanda jibe. Donc mama wenye to beta ngo bina bien. Yango tiko to beta. Et na ndenge ya logique na ndenge ya pembe. Na ndenge bena na lisa moteur mabe au milieu du village. Papa Shérif a solo là. Viol rosa ata 30 ans ba elio. Obi Daniel Alves ana kacho. Jiba le yete Daniel Alves. Joueur à Barça, abeta na Barça, oui bien, abeta na Brésil. Alors ba trophée belé, trophée collectif individuel et collectif. Allez ba joueur nyos, na kacho. Arkela na kacho, Michael Jackson ba compliqué pour na makambo. Donc moi je pense que Jibe fallait même ba bengi na, mais na ki ba bengi na sepeli bravo. Toko kangote mais to yeno to yo kanano. Musapiango, otaka ngo mu colonie. Ata date toko zoate. Ata jour et les gars qui n'ont jamais pu expliquer des choses. Parce que makambo est commis par le ministère public faya à solana artiste. Ça dit ah terreau to comme ya soute que ka faut plaignir kini. Pasteur mo ba to kanga, pasteur casse. Plaignir pas ça la kité. Mais le ko la c'est yeka na mato ya bato yeka na public. To bimika ba plaignir ne caméra samba na biso. C'était civil. Ça dit ça ba avocat au bazala rapport na peuple. Ça dit ça yibi mo na peuple yo za la barre na bango yango caméra sibisa kasi JBP. Donc le commis dossier peuple o yaka na noti. To lobi te ka ke kota kacho te. To lobi te ke prison te. To lobi ka yaka nanu. To yoko non. Non mais oui to yoko te poani. To ko yoko te. Mais na sepeli na moni mama mimi wana colonel wana ya moi simo colonel pe mamba viol wana ba interpeller quand même oui. Parce que terreau to comme terrain JB a ça qui peut bolamo pas moi c'est oui pas moi nango asombaki ndaku après ça imbongo pas mama na bango oui on no sobat bazo loba na moi bat miso ba loba mwana okuta bota na ye bakindumba na ye ero to sola bakindumba neti ero to sola mwana eko réclamer que bazonga mwana mukie na so to comprendre nga ça dit to sola teke ata comme na 50 mibali wana za ma vie mwana vie na ye. Oui, attends comme la 200 000 attends junga. Et après mais problème ya lini. Moi tu vas déclamer qu'il a 11 ans. Parce que ngamu. Musapi. Parce que sur la 11 ans wanati. Boto ok na makambo, omona ondumba. Te, to zo na 11 ans. Po yango ne ko dénoncer. Ça da zaki na mabele ta bitango kuna. Ata si batangisa ke classe. Ata si bakisa ni même mukoloji ba simba ke zaki mukolo. Oh non, ya ko na age ko simbete. Problème ne to vaneli wana. Ola nangai, to vana wana. Monsieur le Banzadio, donc malé na lisolango analyse mutema mabe. Kande tozota la kande tozomona comme si bazo ba masolango mingi ezala ya lokuta. Balobi eza pièce montée, eza pena film oyo ba créer na bango scénario disons bas oyo ba créer na bango ngo. Est-ce que les solo pe ya viol, to les solo pe ya misapi. Et cause la créer te. Problème nango siko eza bon. Omoni ba sai période pour ba chimsa makambo yo. National mona bandali titi sai mais tia bimaki innocent. Mais problème JB o ezali ezana ba fait zo laksa biso ke makambango esalama. Exemple. To mona yi mwana ntuka mwana moke ngana yo kemwa. Na ba conseil à JB. Dana age wana ko matana produit te mais ba condition ya mboka na biso ndenge ezalaka wana ko c'est pas grave. Après au sexe musane na 11 à 12 ans pas bandi carrière, ça on peut prime. Mais ça ne moto à jouer pas ça la carrière à jouer na idée. C'est ça aussi le problème. Mais si ko terreau to comme na terrain que mwana tu vas ko bota. Même il soka bota qui na 19 ans, même il soka bota qui na 20 ans, c'est pas un problème, mais problème ali est-ce que comme qui na âge pour ba simba yeza qui na 19 ans to qui na 12 ans, to qui na 15 ans. Donc quand il y a viol et go ça même 50 ans ba ozongela offer. Wana sala confiance. Botika lika na ngai. Terreau to comme JB il faut ba yokai. Et puis ba luka terrain d'entente na famille. Famille eza tata wana te na mona ki soda mo aye wana. Soda mo na mona papa mo soda wana. Et puis ko mona papa soda wana za soda de soda sola bongo. Terreau to za na ngo David songa na problème. O viola ki mwana nga to saki mabe pa mwana na ba na ko tla na mona nga. Oui. Et wana papa solo. Wawa. Ba beta ndeko na kote na ndeko na nga pa na ke pierre conseil. Tiko luka makamna ba balaba. Na ko livrer te. O so livrer ba bomaye. So kutana tata mwa ye livrer mwana. Oh non, jiba luka nga te za da mpiaka. Donc tata mpiaka de to che mupanzi akokota na makambo te. Donc tata na bimaki ana soit disant ye papa mona suka. Yo benga za mtampiaka. David, na ngolo tika na nani?
Nangolo tika na nani opia confiance na makambo ngate. C'est na Congo. Siko tata ya mpiaka déjà zo réclamer que bateka lupangu o soit déjà jiba sombara ya zwara l'arte ya na guerre na pe guerre ngo ya période nini ya sera Kabila le père Kabila nini parce que même so be guerre to la guerre bini bon to longo li pe kaka to mo pe ko tenir guerre pour guerre ye mo ayebi to est-ce qu'on a nga pembe papa yo ye mo na no ba viola ki mo na zo réclamer fion non même so ngo sola nga la miable na jibe sa na télévision. La télévision yo la saka kanda ya papa. Ouais. Après na kunda oké ko sola. Ngoya na ngo bote milo ko ina cop. Na pour ce ko esu mususu. Jo mo le gaki na ba kisinjoka. So kilolo so gina le pas fa istemana. Yé to maman ne salami yé pa yego ya. Abani ko dénoncer notre fanda ka beti solo ninge salaki. Moi je na disconfie pas na lobite que ça kutata ko ça. Mais ndiye yo mo na ba no ne bandele mission na kata popo ya boire et à manger. Ça dit hier tangu basaki bongo na banjo eleki après mwana tuka leki wana après leka keleka pa sarato après ya yeko ya mais ngana analyse na ngata analyse moto mabe obotikali na ye atake moto akanisa mingi kopi oyo jibe soka katia mbangu te batebele ba osela mbongo et puis bazozwa déjà ça dit kopi komi na robenga papa chéri siko papa chéri ngala analyse ma moto mabe na ngola bayoka ngaya mukemo se muna ninga na rolo bagete jiba sane lo mwa mabete. Parce que biso bato ba dénoncer natali papa sango. Natalaki papa sango pour l'intervention. Déjà ça lango pas eu pression. Sango ça qui intervenir ne magamba jibe pas eu pression. O bato ba sala ki ba live tout ba bité. So il fallait to faire to kofi molo au lobby. Mais bande umeli ena zo lobate. Puis aye. Mais lobeli na eso tali yango za kwa zo minimiser likambo yango. Toyeba ni papa, il faut pas te voiler ba face. Toza ba congolais. Toyebi komoni muto likambo akopela moto omoni oyo akopela moto toyeba ni moni papa sango tout d'un coup aye calme abongisi yango atraitango alambi yango bon et ça vient naye mona mtazana opinion naye mona mtana vient mais nga moi je trouve mal ya koloba boye mona mtana opinion naye mona mtana vient naye mais le quoi ba bengi chibe ba sali bien parce que ko apese pe ba congolais omoni ebima le quoi neti kotéri et le quoi président Fachaza Muluba nous allons pouvoir baluba nete bima bon au président moi le baki abala tribalisme donc tribalisme to linyango ti donc moi je pense qu'il fallait quand même ko benga jibe pour na pe ko apaiser pe batu quand même deux nation pasteur mo ba to kanga pasteur Kassa mutafunda ke pena ala kite mais le quoi ministère public a mona ki na réseaux sociaux le mukile za ndengwana so yibi même na réseaux sociaux ba dénoncer ba ya ko kanga yo oui voilà donc jibe sali bien ba interpeller pour la saké mutu mo ta au-dessus de la loi c'est tout à fait normal. Akende expliquer aza mutu ye pasana makambo ope biso to yebite ope ya ko loba mais ngai problème na ngala ko mike jip papa chéri tika ko pesa batu ba mbongo mais scro ba okoma ato na moni mibi ba yitro na kopo oui isoko ba mibi ba ko tito oui ba yeko luka mboto e baniko na ngambu ya Sandalina na ngambu ya mwana tsuka na ngambu ya jibe mibi ba koti mais au moins on ndenge nini bato bazolo ba oui eza ku monter soit disant Kisinjo la lobby ye ayebaki makambo te bakutanaka pe na nani na mwana ntuka te baza pe na numéro na ye te mais journaliste wana lekaki pa Frank Stemai azolobaga oui Kisinjo la na mwana ntuka babenganaka omoni ke mo pe lokwa neti kozala penda scénario penda po kaka bakasele mosusu pe bo babebisa réputation ya papa chéri yango nazoloba na yo Sandalina ke sala compte à rendre. Na vie photo ça effort même biso boy ba jeune bani to zora basi boko kabona il faut ça effort to zara to garder ka ba relation bien même ta boko ba mite. Mais ko tika mutu na ba pasité. Moi je pense que complot union surtout numéro 1 c'est Sandalina. Hein? Oui, et là Sandalina mutu alobi bien na telage mission na ye. Et puis Sandalina biloko ebela zoloba to longola ka fanatisme. Le lolo na bisa komba le beso to ke tomber ka na musique ekufu na fanatique. Fanatisme comme trop na musique. Donc mudamu aloko jibe c'est saint. Wera c'est saint fali faire te baza batu baza ba humain. Bazaka ba noko loko ngano mais abeta ande musique a commis danger, c'est pas un problème. Bako ça pe gaffe. Wawa. To so la ngope bongo. To linga to comme ça bango loko te baza batu. Oh jiba sala ki pa mwana na zoke mwana muketa comme c'est bongo eza gaffe. Assumer. Oza fanatique a jibe wute to sali mabe. Comme aloko to comme ça loko ba pasteur. Mutakala pasteur ebimite.
eza ye te eza monte te eza ye yo basala bino baye wana mutakala tomoni mitakala wati mukuna mutakala bima mai kala mbai mutakala bima kokata te tikela ba kombo ngala ananisa mutama mabe yumbe oloba mai kala mbai tomona bena vaseline na muto wana mususu mukuna tomona bana kala kamina cheso mais est-ce que so na lobi bongo na kosele makam ngam na côté yo cheso ngana lagi so yaki na lingwa so yaki na debono ngana lagi non na sala ki mabe boli mais c'est important naza fanatique à JB oui mais JB pe lo ka sala to ke za mabe fali asali mabe pona longoli tatouage ya mwana eza makam to sola ngo faire pona abandonner Davina na Tirki to solo la bongo siko bwana chance botikali ka nanga o azolia mbongo te azokabola mai na katikata azosola pe donc JB sera asali viol o JB salaki violé o JB salaki o asalaki ta salaki violaki parce que zoyi mwana nsuka mwana mokie mais on confirme ngo maso na confirmer te nso yi mwana nsuka mtalo o ngana lo bangami na lobe siko na terrain to koma ki lokola si babongisa ke ngola miable JB pe soka somba gindaku so ça na forme mais lokola makambo ebimi boye na ebike ba kobongisa JB pe okota ne prison te parce que JB pas sala ki da ofala sala na famille o mama zo courante siko terrain to komi mabe mwana akuta ina muto akufa ki pe Sandalina a la musendani muto to ko sepe chantage et que na chantage alors le quoi ba comme na chantage na minute to mata to ki teza tata teza mama te ba yo kaka mwana donc papa wana tika na ye mama wana tika ne ba papa ko le kata 50 ça na we loko te kuna ba benga kaka mwana na JB so JB tindi ba foka mais à final de compte JB pas au sala wana pe fayo kana ndenge elegela ezaka avocat te présence na ope senga wala pa comme ka viol ouais ça te ko teka lupangu te comme ka viol JB oya et puis faloba akoloba te oui wana ya na musique ya fala lobinga na loba te faire te oye ko misko makambo o viola il faut exception mambosala donc JB falega na baro JB faloba akoloba a violaki ou pas ataki musape ou pas oui au moins na lobi bongo moi si baso na wana été et puis moi si basamba on était yo yebi surtout tout bon bagenda ba poto na ba iba pe loi même biso to kana ngola yo yebi biso nyos to so ko faire partie na l'état pour avoir ne so beti moi sino ba kango mobala na mbongo la alliance au moins la police yaka là pour te dire que tu as battu à l'état tu vois donc JB courage à lui moi je pense qu'il y a la chantage ou pas mais na terreau to komi JB mbongo emona naka aluke loko moko boy oya ko eko sala JB aluke loko moko boy oya ko eko sala pour la mission to sa mission ana ngambo vaidadi ya maître Kuzu junior olenga ana ngambo vaidadi awawa na opeso ye maître Kuzu junior olenga so moni ka ngambo moni ye apo mona Hervé Katangala les gens ngana sola bongo na japonais lupemba japonais lupemba ebisaki akota masola balabala mais ozobenga te japonais lupemba bokote sala bien bokota masola balabala et puis so bokoti bona analyse en milieu du village donc moi je pense que batonyo surtout oyo bazo soutenir JB c'est pas mal namoni ba manike baleki bazo côté là ba era Ramsès au compagnie allié kota Sandali na paso baka mabe JB ye paso luka mutu mo apia ke mbongo po alobaka allié alekolo olié na allié le temps d'osani akata lisola on mais anaisa mutu mabe est-ce que ezalaka nango kaka bongo ba leader ya Congo il faut pas bimaka kaka na ba danseuse moi je pense que babiloko au fait tirer bango leçon tirer bango leçon na bien David tout ça pena beau tout ça na exactement mon frère fali faire JB wera o nostu bana ba moi babina file ba Fabregas ba Robino bango nostu ba mise est-ce que yebi que so pena ba che fier ba ko mana ba danseuse hein ouais so ba che pena fier ba ko mana ba danseuse fali wera ba kofi bango nyonso na JB na lobi to so ba che fier to so la planète fier pena a double Adidas arena oh et ça oh pena ba nyonso tout baza l'été fallait auto beta 3 arènes basi o fallait mona na mokili na monde pa ya tambola na ba danseuse na mona lokese mo ba mabe parce qu'ils sont na terre pas tout te bolanda bon poane JB piana
jibe na kitoko ne na kitoko jibe mpiana to jibe ko sabana sambro ah na mona ndiye ba fier penade ndiye ka so kamera bimba tie fier ok ba danser zona bango ba fois celle bango fier ko zoete jibe na capacité sur moi sin États-Unis ya mundele alongole ayeti na kisasa bongo eza bongo kilanda bilo bongo ezaka par mauvaise foi et tu feras ça la bango man oui parce que moi je trouve ça mal na niveau ba jibe ba wera ba kofi mo na bimina danseuse mo ya pamba même si danseuse on a contrôle de vini na malamu te mais wera na uto u kofi to fali ana mo za moi ça utata encore ya munele ya meti so mone boleli mais est-ce que tu es ba te za kisi tango mosusu deux ans comme tu peux pas na mo ba lobaka po Patoka na podium to o mata na podium David na vie on a ça que moi si mon pe boye a petit mo do craquer mais yo mo la au niveau no te type na suka pour qui pas été na salamati to so la ko to zape mo ba fierté donc ngalo na ko yebisa bango ba ko na fier ba danser mais ça phénomène comme si bango nyonso ba leader nyonso ba bimaka na ba danser na yango na lo bebe eza poani eza ka ba ben ngoni ko ba manque esprit hein oui ba manque esprit frère na ngana di jibe ba jibe ba ko tomber na makambo to so la ko hermo papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco à bouillon mapongo alambi ya mufude l'homme qui matin mes koti abimana ba danser oh n'importe quoi c'est ngale compatibilité ngale jibe na fier ah oui ngale na fier oh c'est ngala ko za mwana nchuka ah moi aussi to so la ko papa so komi na mbongo catégorie no papa si fait mona nati bino boyebisa bango ba vérité te poani bokuta na analyse motema mabeti donc yo noyebisa bango ba vérité oui ngam na oyebisa bango bo tirena na mbongo ngai jiba ko so ba manan nchuka te na niveau ba jibe zo do kola te ba kala otali moi so bi o mobile na ye oh oui oh papa o so la nga ne to so la mamuni nango to so la ndeni mamuni nango wa non bakoma na ba niveau wana basaka ba danger bana ba mbongo bana ba car mais mona moi si mo neti o sa ba chantage moi ba obige to lo bango po to lo ba lo to so c'est quand même obige jiba na bana mikolo ngelo kombo jibe na télévision comme le roi le kombo a ko sakanela na muta ko lo bana jibe te est-ce neti nga par maman na ko lo bana jibe à part ma musique jiba peut-être concert simité ngal bon pe simbate est-ce que na ko lo bana jibe c'est que mais na moni pende mo na tsuka kangela jibe Gucci obi album a jibo ba de match simbite ndike saka be fa petit wana sandali na bakanga Gucci album simbate jibe fa sola na bango oh asola bo itake basi na ye oh cha yo ki testa na lina lobi ko so na mobile na biso ake funda biso donc nani mona tsuka ndenga za bongo mama junior jibe ifa sola na ba petit wana album musa osala simba po o simbite ndiye ba petit ba blokango pour lela ya sandali na mwana nsuka die bloka balle de match na lobano de mission mote papa ba retomber no se raison na lobano na te yebisanga vite na lobano ba retomber zonga ayebiso junior moni ba mboyo ye ba ko luka ka mega to na za musique mama na esiko mwana nsuka junior aloba te ya mona wa so mwana so sa vimi na nzungu mère na saini jibe na makambo ba te bele bana sima nango mais to lo baba tu basa na sima na batu basa na sima na hotel ko za ka viol to lo baka mwana na biga na âge 11 ans nego changa misa yonga biso to vandeliti ata batu ba manipuler na sima oko funda bato na te po ezana yana lo mo et puis neto ça que mission bo na vandi awati mettre lenga junior kus omoni betu kanga omoni junior kus avandi awati omoni PDG Bob Kinkela akenda poto na 2000 banda zonga do kindete avandi a mutu na ngai siko yebisanga nde bango bazawana est-ce qu'il y a problème na bango o ngana lo loba etali bango da bango batindinga non donc qui c'est njora ba revendre 50 personnes etali bango te tu vois donc moi je pense que terreau to komeli papa chéri le quoi ba interpeller et sali bien pour doser moi espoir ba congolais mais asolana petit toana so ça ja kolongola e ko bomaka a moto moto ekufa nango bon moi na ngope comme ça banda ko senga ba biloko bango esengaki pe alaki na posa JB a traité moi na yo kanda mais mise en moto atiki ba deux danseuses na poto qu'est-ce quoi atali ya bota mwana papa oh donc problème e pona wana pe oui amoni ke na sanda pe Alessandro na blessé de guerre avec tout chana ya sangisi omoni lo repesi pe chango ni et puis même ba tindi ke ndako funda ezaka batu
donc jibe na terrain oye baka ki tozonga kana 11 ans osalaka ni nyonso ezoloba mawana yango te na 11 ans osalaka ni bana zana na 11 ans osalaka nini oh nom âge aboti na ba âge abota te 11 années viol yaka ko sa sexe te même bakango na mwana moko pese bisou na l'état mais la viol parce que na comme na âge ya ko sa makambo wala te pas viol yaka wana pas ba ba kantsaka no fo se pénétrer te bakuto na mwana batina mulili o kamune mabele eza viol donc alongoli te eza viol intention na yo kaka yango so to bengi jibe na 11 ans salaka nini kasi tozongi na 11 ans donc pona clore na lisolo papa chéri aboma moto aza mbiaka aza matire aza patron a mérité pe yango te azo mérité ya ba charme moko lokole komi na justice soko esengi basala confrontateur direct basolola aluka solution po aboma makambo parce que na terreau tozokendela biso oliaka na internet donc na osepela makasi koyawa ngalinga kuta actualité donc na kuta na mama jibe bona osepela te sila te omoni siko pa na vivara donc Abel Maya la pression mbote puis Diele Machara Nzambe meilleur déclaré Afrique centrale Folvi Mbala toujours très puissant très fort petit nanga Folvi Mbala on aussi très puissant na mona bato mais Folvi Mbala wakana ntima na comprendre que la famille est sacrée Folvi Mbala merci beaucoup yo wakana ntima et puis na pesi maître Kuzu et monsieur déjà maître Kuzu toni na on comprendre était oye ba eso ko silisi Junior Olenga maître Kuzu maître Matete so monika ka ngamba bo ngabe mo Matete yo siko Matete kala ye asika so monika ka ngamba omoni maître Olenga et puis na pesi maître Zemanga na pesi maître Chitoko na pesi maître As na pesi Mbote et puis na bata Vaidad Masana nga Gilles Ousmane ya dada PDG Bob Kinkela les jeunes millionnaires Lyon Mavemba les millionnaires na oyoko ka na sango ba bi 4 points de la les jeunes lions atambola na blog moi minene est-ce que Bob Kinkela fa yibi sa eka kota masola balabala les jeunes lions bien donc oza famille et ça la biso bien et puis na pesi Pistis Mabaya na pesi Pistis Mabaya na pesi Patrick Kimbondo Patrick Kimbondo Harmonie Lema petit nanga Dino Kafusa papa possible yo kana ntima na pesi mère Balifanto Thérèse Ndaya mama Thérèse Ndaya mama na Lela Lubanzadio Laurina Lubanzadio venanga Deneri Kabelo Branco en direct de Paris et puis Diele Machara Nzambe le très mystérieux puis via petit na Diele Machara Nzambe petit nanga Feli Lema wa so na kwangu so na mboka ni soaka po salope bien et puis pona osukisa na pesi mbote na mutuna ngai ya suka yena ko clôturer na ye po yeso na clôturer nete mabe Corniche Tambani Luanda Kinshasa t'appartient Corniche Tambani David Wembeyeyo Corniche Tambani ça la bien be mission ya masolo ya balabala intégralité nango ezalaka na YouTube donc so bokoti na idéologie TV bomona be intégralité ya be mission auto salaka nde bo déclaraka bongo na lina expliquer bino moi différence moko boye ndenge bato boloba trop masolo balabala ezaka page idéologie TV nezaka chaîne place intégralité ya be mission na biso totiaka donc eza page Facebook masolo balabala et ba contenu nyonso to ba intégralité nyonso ya be émission ezalaka nde na idéologie TV news donc so bokoti kuna boko mona be émission na biso intégralité oh bosalaki boye boteyaka aloba muke non so bokoti na idéologie TV et en plus na masolo balabala tutaka lien wana donc so bokliquer na lien wana donc omona nyonso eza kuna ekosala bien donc bokota makamba bien ezali pasteur Dadi Kilwa yo penda conseiller masolo balabala Igor akoki yango te Goblis akoki yango te Jires Kwanzamba akoki yango te Leaza Ndungi akoki yango te Trésor Kyoka akoki yango te yo akoki yango pasteur Dadi Kilwa na kati ya Portugal kota masolo balabala fanda penda na ngwende na masolo balabala eko sala Rodrigue Luba les grands coopérants kota masolo balabala courage boyene pende zala bomona Rodrigue Luba azo bosser na ya zo luka na ndenge na ye biso pe na masolo balabala to bosser tozo luka donc bo s'abonner massivement na masolo balabala ekosala bien merci le banzado etikala iso na bwa yango te ba osilika danger Tarsis Bambela na Ilia na Tamari j'ai puis petit nanga Glody Tango
petit avion na ye na pesi mbote belé yo yebi donc yo za palais za lo kuta laisse pour masola balabala et puis bato bazo réclamer mingi ba ye corniche tamane a réclamaki King Lova pe na pesi mbote pour na mona derrière ozo sola masola balabala King Silova donc on est ensemble Hervé Katangala Philippe Mwenkoi venanga kali mombela yoga chic petit na ngai Patrick Mandanda ye mutu ya moi bongsanga moi barbe teka to lobara les bons comptes faut les bons amis masa na ngai Jonathan Kuzu na pesi mbote na Paris et puis Ahmed Vita Jonathan Kuzu toujours Star à Paris Ahmed Vita na pesi mbote Lina Ntseka le Montréal pembe na pembe et puis masa na ngai Christian Muteba Chris Kandolo Léa Massamuna bino boaka na palais maître Malela Kulumbimbi pona kosukisa maître Malela Kulumbimbi na bengi 3 fois et puis petit na ngai Nok numéro 3 Yaka Bushko on est ensemble. Mes condoléances à Gibson Biavanga. Gibson Biavanga, Star à Luanda. Mes condoléances, courage. Et puis mes condoléances à Bob Ginkela. Yamala Mwezali. Bob Ginkela pas koufeli moto. Bob Ginkela pas koufeli. Bob Ginkela pe mes condoléances. Mes condoléances na bino. Apôtre Abel Maya. Yo le larana batu. Opesa kape sengona batu. Kota masola balabala. Ezapo na bino. Masola balabala. Ezopo César bino. Kota masola balabala ekosala bien FCC mobima la linga rabio natina Paulo dos Santos les guerriers Ben Willy les Gabonais la promesse est une dette Ben Willy les Gabonais ve kota masola balabala ekosala bien Rodrigue Matadi Union européenne kota masola balabala ekosala bien Rodrigo Mayemba RM kota masola balabala yebisa chef Mambiye Mokonzi Akota masola balabala ekosala bien. Kanton Moindo mes condoléances et dit merci. Dis merci na biso on est ensemble. Donc ba tenir biso rigueur te. Analyse muté na mabeyo oto tikala na nga moko na Congo mobimba na Angola mobimba partout dans le monde entier. Azalaka ye moko alo ba vérité. David e masola balabala to ramso na balabala simana biso océan Atlantique. Simana biso océan Atlantique to fai na biso awa. To analyser makamba mokili kaka donc bokota kotaka awa bo s'abonner massivement na Idéologie TV massivement na masola balabala bokozala décider on est ensemble avec vous ciao.